boyoki ke del perlo abengi papa mabala tokobalaka na mokili ye madilu systeme ye mabala tokobalaka na Kinshasa mabala tokomonaka na mokili ye Cindy Molongi, félicitations maman. Je vous dis qu'à un certain moment de la vie, ma balle de près, tu te dis au fond de toi, est-ce qu'il faut passer du temps avec une personne pour le connaître ou il faut avoir l'esprit sain pour déjà comprendre une personne dès le départ? C'est pas facile. Tout le monde en parle comme il veut, comme il pense. Na comment on s'appelle Alia que non ndengezana yepa kutaka baninga yango azu. Moi si nini avana na kofi asana na kofi ba nombre d'années que Alia bopesa ngai titre boyebisa ngai famille nini o kofi avandi nango le plus ya bana na ya moni bango ti bakoli lokola bana Alia yango zo mona zo lela masindi oyebi nzembo mo bayembaka mwana moto soko melisi libele na tongo akoluka wapi baboti baye Ernestine Mandela toke de grâce à toi Germando oyebi yango mwana moto soko melisi libele soki tongo etani suka oyeba akoluka wapi baboti na ye ata okei na mopa omemi okati ye basuki osokoli ye makolo papa olakisa biso que son cœur n'est pas rempli kaza kotonda te ata oyebi eloko moko Sankara de Kunta alobaki bato bazokanisaka basa avanti bozana na tiela binango mpona boyoka mutu olingaka baboyaka ye na loyenge te mutu olingaka baboyaka ye na loyenge te voilà bakotinda ye mpa bafamille boya ye bakotinda mpa bacamarade d'influence yo mpo ndimi okamati oboyi mutu me siko otande ngo bandi kobelabela yo boyi mutu mozobela obandi kokonda bastoma bamaladi nyonso babolingo yo komi kobela ngo yaya bageni yango na makambo babolingo omona ya moko bengi mutu yango r moko boso bandimi alo ozoloba te r moko ozotunatuna soki bamonaki ye wapi afandaki na bar yo muteme bebi azalaki na nani alataki ndenge nini yaya tosalaka bagene na makambo bolingo te mpo ntango ozotika oyo bakokozila mpe mbanda donc pratoli lève-toi marche va chercher to bolingo o tolobaki te yaya mutakufaka ye moko ya bokufa mfamille te ta ndenge bandi kokonda yaya kende koluka ye yango oyo oscour yango boyoki Sankara ndenge auti koloba moto olingaka basalaka maseki ya oboya ye na baloyenge te mama rifa alobi noko nani alobi motema mutu kogere yango bagera yango te ata papa na okogere motema na yo te so toyei na kapasité ya kobimisa mutu ndenge tolingi kozongisa ndenge tolingi mbele bato ebele tomonaka ozoka okemba na relation besi ya bima baa na pouvoir wana te parce que l'amour quand il nous tient c'est compliqué on bomona vie rambo akomi ne bilela azali na mutu maza te parce que soki ezalaki pena vie rambo nde mutu aboyaki ma mère Alia mbele bilela nyonso aleleza te il faut yeba ke bolingo ya mobali pa ya mwasi emonanaka pa bana na ye mutu akosa yo te tuna mutu nyonso soki mobali wana alingi mwana mwasi wana te okomonaki pa bana na malonga te soki mobali wana alingi mwana mwasi wana okomona ye na bana wana na motema ka ye mande po mbango bolingo nyokola bato ebele naza biso biceps ezalaka te na makambo oyo je te dis ata yo nani okofuka mokolela yaya lela alia na yo na kimia mpe na bosembo nyonso normalement na kati ya histoire oyo bato balobaki oyo alia mpe yo mpo okutaka baninga mais tozala sérieux nani mwasi oyo kofi akoma na ye ti na degré oyo akoma na alia ezalaki nani mobali akoza na jeunesse na ye na bololenge na ye asala berreur na ye asali berreur ti un moment ye kose ressaisir aye siko kozwa mwasi oyo afandi na ye
nga na tikala komona ali ya kosala bombanda na bato mosusu te na mona te tomona te tokomona yango te lolenge tomona nani nani comment ça s'appelle comment kimi na ndenge mabete na ndenge tozomona madame aosala yango madame actuelle aosala yango ali atotikala komona ete asala bras de fer na mutu parce que faut yebela ko moko basi bakoza 50 pa mobali mais mobali akozala na motema ne kapa mutu moko mutu akosa ote bokozala 60 femmes mobali mobali wana azaka ndumba mobali wana lingi basi mais na kati ya 60 femmes wana na bango moko nde mwasi oyo ayebi ke yende mwasi na ngai yeyo oyo soki akwisi esala andindi mais mère ali asikotanga lembaki na ye bamakambo ya comportement ya mobali nde atelemi akei na ye à un certain moment de la vie ceux qui tozalaki bajeune makasi ozana kosala babétise nazo tolérer et tout ça là mpo nayebi kaka ke lobi ochange soki okoli okochange mais nakomi osenti mpendake kikoko mpenza ekomoya obongwana kaka te ochange te bétise sur bétise okomona mpe mwasi akei epuis ntango mpe vie romba banda osala yango ayebaki te ke ekoki kokendisa esi susu mwasi na ye parce que à un certain moment biso tokómaka komona bolingo lokola aki. Vous comprenez? Na gagné déjà. Né na zabe moi c'est nul pas na 3 bana on a niki bakoli pe boya kokete ça la soni etalaka kombo na biso esimba te. Yosko ça elango. Vieux quadra bando ça nande kombo na ya kanisi siko que non. Ndenga niki mère ali ya 3 bana bongo mère ali ya kokendaka jamais veut dire vie na pende suki. Po mi bali mingi ba bongo. Ovali pa na relation na yebo yem do boti yokani na ngozo ona zoye te na ndenge ni bazoka kaka. Si quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Et à Rabongo. Si ko Vierambo trop sûr de lui, vraiment ko kanisa pena que non moi cette makamoni c'est déjà supporté à minene na ndimite que tout pena que ne pas makambo alienka to gérer yango sali choix na yo entre ta famille na nduleman na yo pour bossa la cop na bino la musique mais fallait plutôt penser à ça depuis très longtemps depuis tant bobandara nanu ndule na yo fallait luka na yo déjà ata chala mwana bo pikle kaka ata nandinga abete j'ai beaucoup de respect pour Mama Chala na lobaka po alobi ke batu balobaka ke bazalaka zalaka to abeti masikini mama abeti masikini to pongo love to dans ce sens là po bosa apenda ko pango ndeka ezalaka netika omoni papa atom sapona ne kozana na dej basala ramsa na bango ministère na bango ke na kitoko mais yo zu moi si obali bovandi soki ba 25 ans après oyo selela ke ba bêtise. Et puis alors musu na rosenga na roloba o nga na constater que Vierambo azalaka vraiment na bolingo ya ali ya kino lelo parce que quand tu vois combien Vierambo n'a plus de gêne ya koya na internet pour na koya kolela liboso ya bana déjà tant on vieux azo bimisa ba audio abongo azo publier ngo po na accès lisusu pa bana na été eza manière mo ebisa mère kanisa zonga tala sima zonga moto sikoyo muto wa kokemba na kati ya makambo makasi koleka eza nde sindi le cœur oyebi kolingisa mutu yo pona koboyisa ye mutu ozomona en face de toi musala wana namona nanu place esimba te kozwa nango temps moyo aka lobi ezongi kaka po il suffit juste alia avana na kofi 5 minutes na kati ya 4 murs mambebele ezonga po Kofi ana bolingo na ye makasi ya makasi Vieux Quadra aza penda na bolingo ya mère alia botalelelelo azolelela bana boko comprendre ngo sikoyo kolinganga par défaut na kota te ngaso nazaki sindi na kota te parce que ozoluka siko se imposer na ba vidéo ya kosala ka wana ya ba jetons et tout ça là ba semeki ba kota na ba bêtises na ba erreur alinga régler moi eloko mo bazaka nango na ali ya ndinka ngoyo yo azio lokola tremplin ale ba osalela ka yo ba olinga ba rassurer yo mukole ko yinda okomona bango ba yo côté l'autre po mukolo Vieux Quadra en aura marre à cause de c'est fini abeti na mesa lobi a mère ali ata mère abana na ngai vedi na tali sima na zongi moto oyebi ke balobaka masu ekufaka me libongo tikala ka mama surtout que mobali alingi mwasi o bolingo eza makasi o bavandi na ye bane ebele baboti na ye bana oyo aolela bango ntango nyonso ezaka eloko ezange kaka po alela kaka ye mpe mwasi kaka mbala moko me moya alela mwasi bongo eza te mpo ekosopa ye mpo tala kaka bandeko mpe deya bakoti makambo yango oyebi yango nayebisaka bino makambo bakuple bokotisaka bandeko te po tala nango yo moko
mama rifa ozofingaka ozokotaka makambo oyo ozwi na bana na yo okomisi bango binemi na yo bana na yo komi osala bango ndenge osala bango wana mpo bana wana jamais bakochangeaka baparent. Je suis sûr que yo mpe na kati ya foyer na yo ozalaka na baproblème yo mpe na bana na yo bozalaka na batiraillement mpo ezalaka na bandako nyonso surtout ya bana poto je kutu ti siko est ce que Kofi pa akotaka makambo mama rifa na bacouple na ye lolenge mama rifa akotaka makambo Kofi olomide nde question ngai na mipozaka heure nyonso mpo na mitunaka ngai lokola yaya na ngai ya mobali aza wana na mwasi na ye so baza na mwa différent to nini ngai na ye kokotaka na kokota ngo nanu ndenge nini mpo eza makambo ya intimité na kama chambre na kokota te amoske nayokaka alingaka assassine ya nani ndeko na ngai et jamais na koyaka nango na réseaux sociaux mpo na ya kosala yango ke yaya boya mwasi wana te motema oyebisa motema mutu boya mutu yo monango télécommande to nini ezalaka te yango nazomona vie akomo donke mwasi ya bato avanda su te amela ta mpe mata amela soki te likolo na ze botika mama alia asala vie na ye a reprendre vie na ye en main à vivre à enjoy vie na ye normalement ya célibat po azwi déjà banzela mosusu bisika azomela bisika azolia pourquoi ça dérange mpona nini esala tonnerre et du boom c'est parce que ezotika sango c'est parce que batonto baobanga baoyoka somo oyebi mobali ya soki aya na bolingo nano ya mwasi andokengelaki ata bakabwana andokengela bisika nini akeliaka bisika nini akemelaka consort sikoyo ka nde na oloba celui qui a un grand travail à faire eza sindi le cœur mpo ndenge aza wana azobunda na elilingi alia partout yango wana na réseau sociaux faya koprouvaka bino ke bolingo na bango eza bien aoka te suki baokangisa bafoto batiani bamapeka likolo bolingo ya yango wana te yaya eya foto te mutu akosa bino te bolingo ya foto te la réalité c'est autre chose ebele tomonaka bango na baréseaux sociaux awa netika le meilleur couple du monde mokokamwake bakabwani lobi na ntongo lelo bapublie le bino video ya bolingo amour fou lobi na ntongo bozokamwaka mais bango bazaki lobi bapublie leki biso boye bango babele mpe so conseil ya couple te mais ndeni esalami boye koluka na koprouve mokili te masindi koluka na kolakisa biso teke yo nde moto okoka Kofi parce que okoke te mpo soko bande okoka ye mbele bango lelo aolela wana na tv wana mbe aosala yango te ocomprendre donc kolinga na koprouve mokili te kolinga na koboka bajeton na baréseaux sociaux te parce que ali abokelaka o jeton te didiston nde moto amelisaka opema mpo ya mwana e aolinga kaka adéfendre mama nena namona ali ya te na réseaux sociaux moko atelemi mpena boye azosala video du genre alinga aboka mbwakela non mwana na ye ka moto alandaka ye na telefone eya mokuti soki azolandi na telefone aboyaka bomeka kovérifie bokomona ali ya jamais si azwa telefone na ye aosala video azwi apublie ezalaka te ezalaka didi moto akendaka kofilme mama na ye mpo ayebaka ke ntango afilmaka mama na ye soka bino bomonaka ye en bonne santé bomonaka ye bonne mine bomonaka ye kitoko ezotakata kaka epuis ayebi mpe ke faiblesse ya papa na ye esika mopawa akweyaka ndeke ezalaka pa mama alia wana mpenza ko ata kutu mama rifa ayebi yango ata mama rifa na bato nyonso bazalaka penepene ya Kofi bayebi ke motema ya Kofi elalaka pa alia malgré bakabwana mais Kofi aza déstabilisé. Quand on voit la personne de Kofi on sait qu'il est déstabilisé. Quand on voit la personne de Kofi on sait qu'il est déstabilisé totalement. Eloko ya motuya pilier na yende za ko bouger vient na bisa na ba maîtrise ya ba kanda te ba ga mutu mo aki esprit dur mais tu faut comprendre que derrière un grand homme se cache une grande femme. Moi si ba na ko soutenir ye wana ezaki alia mutu na ko pesa équilibre Kofi bandoza nango ata makambo ndenge ni ata bafundi ye wapi équilibre. Donc on sent que le vieux pilier moko ya vie na elongwe. Et je pense que comme une sage femme, Cindy, ce n'est pas sur le réseau social qu'il faut venir nous prouver votre amour. Prouve plutôt à ton homme ton amour assez suffisamment pour que elongolaye na katia y a un problème au sentir. On sent ce vide là. On sent que le vieux a un vide qui cherche à combler. Ses enfants lui manquent énormément, sa femme lui manque énormément. Oyebi na ebisa rabino na lobango 1001 fois que il y a de ces hommes oyo zala na eka na ko tricher a trichera so ba déficit oye et simba te parce que andolakisa yo que okoki te par rapport ya mwasi na ye
donc a mérité mwasi na yango mona mibale ebele o mwasi wana moyen te akoka koboya ye te. Pourquoi? Parce que oyo mwasi wana akomblaka na motema na ye okoki kozala no likangu moko okombla yango te. Oyo mwasi wana arepresentaka na kati ya motema na ye okoka te. Bolingo eza du ti kota teke na longoli oyo na tie oyo eza elamba te bachange yango loko olingi te. Okoki changer basi okoki changer mibali oui, mais bolingo ya solo eza loko elamba te bachange yango te lobi na longoli yango bolingo yango na ke nango bamona pesa yango Cindy na longoli yango pa alia na ke pesa yango Mama Rifa. Jamais, ça se fait pas comme ça. Le cœur nous dirige à un niveau tu ne peux pas voir l'idée. Okoki kosala semblant mukolo okutana na muto oyo lingaka. Hey, ça c'est kobeta. Nga na mona vieux moko papa ya ba camarade na biso. Maman na bango pene na papa na bango bakabwana. Maman kenda sala vie, papa pa kenda. Maman kota kenda ki bizarrement maman aboti te. Avandi na eka bongo po les gens na libala tika iba na so 4 so 5. Alingi ne suko bota maman kutaka Angola. Papa tika li avandi na mwasi muso aboti bana 8 s'il vous plaît. 8. Mukolo moko 20 ans plus tard maman na lobi ekota la bala nende bako mikolo ben bando solo na ba téléphone et tout. Maman zwa aye Kinshasa bana pe bayambi et tout ça là avandi wana pendant que papa pe ayaki na noté. Avandi na lupango bien quand que va na ye côté mususu. Bon, o azaki na ndaka yebi ki 20 ans plus tard. Sia, hello nini. Bolingwa solo nazo ebisa yo eza lokwa lumière ata so tio na sambetu. Mukolo vieux rambona ali ya bakutana ba beti di solo penza. Nazo ebisa yo Cindy lequel restera de pleurer. Arolele bele. Oyebi que maman wana papa uti musala zongi akuti mwasi wana ya kala wana atali eka ya pamba papa banda olela. Papa banda olela oh mwasi esko zo kama oh nini ngo olela nini ngo zo lela mwasi na ngai mama zaki na ndako 20 ans na bana 8 atikali azotala scène papa senga kaka mwasi neka pardon ka wana nyonso ebandelaka wana mama na bi te pardon na bima na kende bana ba ndoke na mama bango papa landa mama pardon ya pardon na balabala zo senge pardon mais moi si mususu na ndako ba oto sala 20 ans ba bana 8 libali ba bizarre je te dis les hommes sont très bizarres bolingo za na mona motema pona mwasi moko ba koko vanda na opena à faire croire yo que yonde tout ça la paix bo vanda na bino azuna nous pona alongola mampuya alongola ba souci alongola makamona ozala wana lokwa tremplin pour en attendant pour moyen te sinon te roya odoka mais en attendant alongola ba posa na ina makamona zo salela yo maman na regretta 20 ans na bana 8 oyebi ka yebisa pena lobi ndeye mwasi na nga zongi ngaka mwasi na nga eza histoire vraie lekana na UPN so bote tembe na koko bengela bino bana ya wana to sana bango émission 20 ans plus tard nazo yebisa yo tant kaka moni mwasi na en face boy abanda ko senga bolimbisi madame Cindy na ye wana ya mibala azaki wana otala te akomola ndalingi sute libala wana lingi sute azwinda kuna ye mususu banda ko tonga place bando fanda ba futela koma asiko ko tonga ndako mususu amema mwasi na ye wana nde na yebiso siko yao mama ya bana ya camarade nanga na mutazonga na ndako damu wana sala tension akufa akufa ya 20 ans d'année lekisi pembeni ya muto atikala ko linga ete mazwa ina na tanda ba posa na banini nyonso ba besoin asala rango les hommes mobali soko alinga soko zo remarquer kozana mutu moko alingaka mwasi mususu ke yo il faut tika tozala susu na zana ba histoire ebele ba illustration ma ebele ya ndenge wana frère moko boye bayebisa yeka mwasi na trichaka frère yana frère pe église na biso na bonde kotanga kombo po ekodoka po libala wana ezonga bayidi yana bana mibale ya mikie la sœur mon papa sera okendaka ba kongo sa ba voyage moko pona koluka so ba mbongo ka ndenge wana moko azonga za kishasa ya moko aza moi déplacé na déplacement oyebi que frère bayando yebisa yeke mwasi na zo tricher frère ayo kaka mwasi na zo tricher ok problème ezate moko mususu asali akosi mwasi na yeke akei voyage mwasi patikali kaninga salaka ba yorobo na ye aki kobeta pe yorobo na ye na sima wana na kobeta yorobo na ye wana mobali babengi babisi ke so siko ko kuya déjà parce que tozali na plan nyonso na maboko mwasi na za place boye na hôtel boye ainsi de suite mwana mobali pe akei po akekanga mwasi na ye
akoma sur place wana akanga mwasi ne zaka catastrophe taka tambusi mwasi na ye na bilamba mikie nzela basi nde baosilika te pesa bilamba soko lingi ye te boya ye bongo te deba wana basi bapesi mwasi bilamba soni nazali so soni ya dega libala ekufi ya biso nyonso sero mpe nasali makambo ya soni sero mpe nayaka na église ayaka mpe azosambela azoparla langue boye nde na bongo libala mpe ekufi biso mpe tofandi ayeti pa pasteur mwana na yo bazoso babia aseke libala opena plus rien à récupérer tofandi mpe ka totalaka toobservaka mama. Une année plus tard 2 hommes de frère pas jupe fiancé fiancé mpe bazokoba bandi kopréparer mpe libala mame 3e année 4e année frère akomaki nde akokende kolukaka mwasi na ye na kuzu sans que pasteur ayeba na église kuna déjà azwi fiancé mosusu mais akendaka na kuzu pa mwasi na ye kuna akeye afandi alie basali makambo bakosala azongi apangosi monoko apepuli dendo ndi asa elote kaka bongo okakendaka na shita nsima akendaka na ye komona nani na ye mwasi wana pa s'impose tabi oneni ni boyo oya pa nanga kuna oningo ke se présenter consort so ko se présenter oya soute mwasi abengani frère akoka te aya pa pasteur abisa pasteur abi nazongela ka mwasi nanga na yebi ke nasalaki eloko nasalaki lelo na ye ko comprendre il fallait pas na humilier ye tout ça la posoni wana pe lati ngai nazomona ndenge na ozongela ye te nasala neti ndeni pasteur c'est ça tu as encore de l'amour pour ta femme limbisa ye bosolola bocha na se fiancé telengana na biloko ya mariage telengana nango nazalisa bolingo ya na botoba moko ya dégâts likolo. Alors Cindy prend le temps plutôt ya ko conquérir motema mobali na yo ole ya koyaka na ba réseaux sociaux ya ko salaka ba pic ba jeton, ça ne sert pas. Et tous ceux qui viennent dire que Ali a pas kutaka Ali ya babalaka ye mobali muta décidera mwasi ya kobala tanga décider mwasi ya kobala na mwasi ya kovanda na ye bakangaka ye na makasi te aponaka Ali ya andimi abala ne ata soki yo pe oyo kokuta mobali moko boye azaki na bana na basi 3 4 5 ayebi soki ngasi kona na bala na vana na yo à faire croire yo andimi si yo que siko c'est bon c'est toi okofanda ata lobine ozalo okuto okofanda ndenge moko pe andimi sisaka mwana batu à l'époque azalaka soki na 20 ans soki na vingtaine d'années oyo azalaka Ali à l'époque mwana lelo akomi mama mobimba yo ozosakana kaka donc vieux rambo ya sisa akosakana te banda kosakana banda avant biso tobotama biso toye tobotami na bane 80 toye kokuta ya azosakana kaka tokoli mikolo tokomi boye tokende kokoma ba mama lisusu bien ya azosakana kaka ata bino moko ata basupportaka moto yango poso balongoli 25 ans na âge nanga bébé na âge nini 10 ans donc en quelque sorte il faut quand même et comme appelle à niveau moko boy opesa pe mwasi na yo esengo honoré pe bana na yo bazaki mikie bakoli ezate ke faut moko osala makambo mususu na bana na yo bazoka soni na place na yo pendant que toi tu t'en fous à un certain moment mwasi nyonso mama nyonso azaka na posa bana na ye bazwa bango lokola ba repère lokola ba exemple bazwa papa na bango bazwa mama na bango lokola repère lokola exemple mais soki yo ti na ba âge moko boy bana no bakomi na âge ya ko comprendre makambo nyonso ya mokili yo zokabola na bango basi ba master na bango et tout ça là ça fait mal quand même à un certain moment moi si nyonso kolembango kaka kokango te eza bongo na bato balo bakifala supporter ko supporter na ndenge ndilo ngana ji vie nga mobima na hypothèque ngo likolo na opona supporter ka bêtise na yo to silisi na nuka ya ngai te nga na supporter na boteli yo bana babandi kokola na ozela na supporter bana so babanda ko supporter susu bêtise na yo susu papa donc nga siko na bana to komi ko supporter yo et à la raté on est égoïsme ndenga mabe yango fo lela mama ri fo lekisa na yo temps parce que yeba ngo lelo ke Koffi Olomide alingaka Ali ya makasi et puis Cindy le cœur le sait voilà pourquoi ça la ba pique wana po ayebi ke balinganaka makasi ayebi ke Koffi akoko kufa likolo Ali ya na banzembo nyonso ayembela ye muta pesa na
na ba fali gu ya koyembela mibasi na bango eza Koffi Olomide ndenge ayembela alia nzembo no kuta yana sens te po na nzembo na yo nde olela awa oyei kobala ngai yo lo nde olela ke no ndenge obalinga osesanga aventure te po osalisaka bato baventure parce que oyebi ke bolingo oyo Koffi apesi yo eza ya solo mpenza te eza moto alingi yo par défaut po il faut kotelela po na boye mais na vrai oyebi ke bolingo na ye eza kaka moko bolingo ezalaka ebele me ezalaka kaka moko bolingo solo ya Vieux Rambo ezalaka lia point barre ti mokoyesa oya moto akochange yango aza te mpo motema ezalaka bongo mpo banzembo oyo ayembela alia eza ye nde akumisa exploit akuti na mwasi na ye ye nde moto akumisanga ata yo mino pembe lokola zambala papa alidi atai soki sima liboso pe na sima yebana te banzembo ezali balidor banzembo pena osanti ke mobali azo s'exprimer mobali soki mwasi a convaincre motema na ye c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. On se comprend. Mais nzembo na bino boyembani wana eza nzembo moko lokola bato sur la défensive nga naza na prêt yo poza prêt tozosangana nayebi kolingaka no ali mais koya kosesanga baventure te oyo kobala ngai mpo na omona na nga déjà omona deya liboso eza flou nzembo wana elakisa ke liboso ya nsindi de eza flou oyei kobala ngai nsengi yo bala ngai mala babalo malamu ndenge ni so babali babalaka malamu ndenge ni ozo insister so babala malamu soki quelque part ebaleli wana oza convaincu nango te et puis ozopesa mobali bacondition déjà ebele parce que quelque part tu reconnais que makambo ngo ezotambola mpenza bien te vedi motema vieux evandaka mingi nde pa alia na ndenge ya mabe na problème moko te na sindi biso tosala babétise wana okanisaki kotoka mobali moko na couple ne po oya nango okomisi ya ye wana ntango tozali na ba 19 ans ba 20 ans mais plus jamais depuis là j'ai compris la leçon na sala yango te na kosala yango pe lisu te puis na yeko ya basu kolo yesu donc bosana nga na ba couple wana elekaka te moto ana mwasi na ye avana na mwasi na ye ngana wana rappelaka ka soko ye pene nga papa zonga pa madame na lingi na ba problème. C'est vrai qu'il y a aussi de ces femmes qui mènent la vie dure aux hommes, oui, mais na kotala banzembo yemba mela nzembo sinde auti oyemba na Koffi eza nzembo bolingo te eza nzembo ya avertissement. Donc keba papa a ozo balanga ko sesa ngamba maseki na wana osalaka wana te pona moni yo on dirait yo saka na motema no mutu mususu nda azali yango na linga ba précision nyonso ezala déjà bien bouclé pona boyi na nga ba problème. Donc c'est réellement ça, hein, c'est de ça qu'il s'agit. Mais tandis que le banzembo nyonso alidor olingo ya makambu na yebisa yo eza penza ko ozwi mwana bato omedisa libele na ntongo akolamuka bosani ke butu mobimba yo olalaki te mpona kopesa ye libele akpeisi yo mabele akeluka mama na ye eza penza bongo. Et même Cindy le cœur le sait que aotambola likolo ya maki tout peut se casser à tout moment. Eza libala ya eza relation moko ya comment dire récompense. Ah, j'ai passé toute ma jeunesse avec toi. Ngai na komokola na koli penza sikoyo nde nini obala nga lelo quoi. Ya bon. Mais penza bolingo biso nyonso toyebi Cindy le cœur ayebi Mama Rifa ayebi Koffi Olomide ayebi keza bongo. Donc qu'est-ce que pas del perle del mwana moko te akozinga kosundolaka maman na ye en voyant le mal que le papa a fait à sa mère et a passé. Yango monaka bana mibali mosusu akangama na mama na ye okobona bana mosusu abasi balinga ata koyoka kombo ya mama te kongo ya papa te. Eza mpe na bana mpe mosusu oyo mama asala mpe papa mabe batikala kota papa ezalaka mpe excusez del perlo eza pasi mpo arepondre Vieux Rambo. Eza pasi pena po abenga vie pena ke vie netika na makambo susu vie azosala yo ozosenga bana na yo balimbisa yo bana na yo ba se rapprocher na yo parce que eza bana o vandi na bango le plus wana bolingo na bango vous me manquez et tout ça là mais siko yo osala démarche nini yo osala pona o laver image wana ya mabe wana bo chaka sur les réseaux sociaux po fona ka ndenge yo o poster bo sala kinko soit disant ko po bozo kanisa ke bo sala ali ya pasi parce que normalement ba poste ya na ba pic ya nani ya Cindy ezolakisa que incertitude eza quelque part alors pour chercher à prouver ou bien déranger l'autre yango ba osala bongo pendant que moninga osala vie na aisément azui na pe relation na normalement yango na matisi ekitisa ye aza na à l'aise tant ozotala sentir que tout va bien quoi.
Mais pourquoi vous voulez prouver à la face du monde? Pour y azana bien, ayara koloba eloko te ka ba ne ba soupçonnera na ndeto mesana. Et puis c'est toujours sa fille qui vient filmer. Del père lo ngo ozo benga ya kosolisa yo. Na makamu papa ozo sala vraiment ta yo moko. Hein? Il faut quand même moi respect ezala pour même tes enfants. Ozana moi respect wana pona pe bana na yo. Hein? Ezana biloko mususu. Sindi ngana bando ndinga kala na bando kaza sindi azala na charisme, solo na yeko comprendre kaza sans charisme. Ezara na ngaka yango balobaka nini l'apparence est trompeuse. Na yeko mapela za sans charisme parce que na meje tant na bando kaza meje tant na mutu mais na moni meje tant za charisme parce que meje 30 banda kenda poto vi na ye tikala kobima su libanda te a gérer yango tina ndenge yeko bongwana vi na ye tikala kobima su libanda te. Mais tala ndenge vieux quadra sambwe asili valeur likolo ya sindi le cœur nanu kutata 5 ans ya officialisation te ya makambango. Pour jusque là tout le monde soupçonnait et koma nini ka ne passé ande komo koma ke et komo koma ya solo. Et puis vieux petit atuni alobi Villa del Père le zawapi pour te croire que batia en vente déjà. D'abord bodamaki l'art to ndenge via petit alobi azana na problème na ote mais Villa del Père on a boye bise côté ni ekenda ilega na nzela nini. Donc boye effacer ba trace nyonso ya bana to ndenge ni mais en attendant zo lela bango mais en attendant zo effacer pe ba trace na bango. Déplacement ngamne c'est comme compliqué. Côté musu balobi o bokabola ki na justice ba bien yango na vie déjà zo banga justice pour na kabola be yango teka ba bord. Yango pe del Père la tuni papa veut dire papa del Père ton papa est là. Banzembo e bo manganzabe. Baby bango fais-moi si fais-moi ça je l'aime comme ça del Père ton papa est là. Kitoko wapi naze bisayo makambo et si la lelote mais bon retenir na mitema na bino pe makanisi na bino que un jour nzambo ya lola ajali aope sa réponse mukolo moko boko rejoindre ngai bolo apena ke yesa et ndeboye makambo vieux Rambo alela na imer ali ya na ye na ndenga makasi